liwa ya mwana poto na kata Kinshasa. Que 207 et tout y est donc liwa na eza vraiment à Koufi sur place. OK. Donc ça livre vraiment pas si mingi ba ndeko na nyonso ba master na itu ba na poto majwa Teolo Janine Yongo 4x6 get zemanga donc baza vraiment touché. Moni pena donc mutoye séjour na kin ndenge za kota la famille libota pe liwa et zoé donc et sali penza passé de corps na minute sali 2 mois awa. Oh, pourquoi 2 mois? 2 mois parce qu'il fallait que ça la banquette koko landela ndenge ni liwani ki brisque ni batuti et puis na voiture et tout aki wana. Est-ce que bakanga kiango? Oui, bakanga kiango zaki na justice ndé famille na bango fallait ba meka ko samba ming ba yeba ndenge ni bakoko sala. Makasi. Donc pas si moko na to mona ta kufi brisque kaka boye abelité mais donc nyo sorto pesa kanzambe azwa lokumu. Donc na ebité dona lobani. Bozo juger likambo ndenge nini? Likambo eza pasi makasi tozo kokate. Donc nzambe kana mini choto eloko te. Tona pasi makasi donc to kokangote. Omona mwasa kitoko boye ndenga lali donc Jésus Christ azoka lokumu. Donc ndenga famille bosuki ndeni na mutatuta ki. Donc basuki na bango peka bien te po donc mutango pa monanité donc ba meki kolandela ngo donc famille lobino bango mo kaka bazwa na bango kaka en charge bakunda na bango donc etali na nzambe nae. Tozaki ngana ye tozomela ngana ye so ina za inspiration ngana même abimate. Wala jour akene ko sala. Suka okene ko accident ngana ke mutu somela bière mona ye na pesier ameli mais nzambe apesi za nzambe topesika na nzambe. Ah pasi mingi na motema. Pasi makasi mama fifi akeka boye atiki biso donc na pasi na posa. Kende wa kendaka mukolo abimaka ngana na uti zando na ye na kuta ene na nzela. Azali kokochola na telefone na kokata obenga ete po azaki pressé. Siko na mituna kinga bifale na benga ya tato sola soki na freiner kotanga nga kende wana nga komate. Na ndenga ke atiki biso en tout cas papa. En tout cas merci beaucoup de bana poto bazolela ya makasi ozo garder pour les années. Ya makasi na garder pas fifi eza d'abord azaki mutabolingo makasi. Donc et puis azaki proche toujours na baninga donc problème muninga ezaki yaye. Donc akovanda il faut ya rotala yo. Le quoi avec lilia sika na ye na libala en tout cas bande kolekelanga trop na ndako. Va même na mobile na ngai Jean-Jacques Emone aye matanga po. Ah, donc Fifi a mis ça merci. Après alinga Fifi makasi donc abaki jamais matanga Fifi na koko zanga. Likama o ekomi. Et yemo ko so bande ko lobanini tanga zo vanda totala ndenga sali ba séjour belina Kinshasa bande ko lobanini bino na ozana na. Bon, il y a mingi bando za la kazo c'est la ta nzambe. Le quoi azui délivrance na ye. Et loko ya ki ko luka nzambe na Kinshasa po na vie na ye. Amoni ke nzamba saleli kalate abando lo bana décembre il faut zonga. Abando ba si tout va bien na zo kansa décembre munyoso na décembre na zonga mais l'on propose de dispose. Yé moni ngidi donc mutanyo la veille awa mais le tona cadre ya matanga tuzani awa donc ngidi et ba moment wana nga ki pena immaculé hein mais voilà donc ton nom ngapena foot ba coup de tête mon mala no pesa na ba adversaire mo mabe makasi mais le tona de tout le banini maman fifa TV biso bon oui banagina maman ndenge ni uza ataki pena ne pana bon maman fifi d'abord bien à travers madame Mosinangai maman Lili banda ko na ndaku na maki très bien soki na ndaku tovandi tosololi ya moma kude na banda ko tike na nzela ya transport mwana ki na tike liboso donc eza pasi eza nzela bato nyonso biso mpe totikali tomeka kobungisa tozala po kolanda biso mpe eye bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kinshasa na ndenge kaka botieli bo hésité te agence ezakaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga
zibe service eza kusala musala awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesti bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tangu kila kyodamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosui. Voilà, très cher internaute, ça fait très mal là, donc de perdre une chère. Azali bongo, mutuya pona biso, vraiment c'est une sœur oyo. Autaki mikili ya poto, koyana Kinshasa, auti prière et kozonga. Il s'est fait que accident salamine de Kwatigi biso, ça fait très mal. Azali moi la poto moi na Paris à solo ya Tongo, mais à Koufi na Kinshasa. Hein, donc voilà, merci Nabandoguni surtout pour votre tour. Le la grand frère propre Jean Rebecca, les savants de l'église c'est la force qui a Timothéma. Il y a maman la Nicole, maman la parfaite à Paris wana, voilà tout ça awa na maman yé mo juste ka pour na kolela ndeko na biso fifi atika biso et merci na poupon du bon na kata Canada mon ami et toujours là toujours ma fifi na bosani de crise était mo le fiti na kata Paris toujours là toujours master na biso ndeko na biso ma fifi et na bosani de maman minute ma Motema tous peuple mettons li kelemba et believe mu fondation tosunga ba veuve orphelin na bosani opété yanga kati voilà et puis sibiso courage pe makambo maman minute ma Motema tous peuple mettons bayembela kayolo lingi kaniye basinga kayolo lingi nini nakisanga oyo kalo sambo ya bana oyo kampo singa ya bana na yo ba oyo nyoso bayaki pana yo batikala jamais koyoka soni ye oza mwana na moto te po yo kosanga ye oza mwana na moto te po yo wangana nzambe ye bayembelaka yo mingi kani ye basengaka yo lenge nini nakisanga ye que l'amour le chemin de nos cœurs. Bonjour. Vous êtes notamment avec la famille? Non, c'est la famille. Bayembelaka yo lolingi kaniye basengaka yo lolenge nini nakisanga ye oyoka losambo ya bana singa ya bana na yo ba oyo nyonso bayaki pa na yo
batikala jamais koyoka soni Voilà, nous sommes déjà avec Bofi Bosangé, donc analyste à Makassi, journaliste, tous années awa et tous awa juste na morgue ya mama yemo et pas wapinde qu'on a biso wazali bongo moi na poto akufa qui accident comme vous le savez très bien et ça là qui passe peu mawa alors tous en bas na poto moi ibele awa ben to ba ki tout na peto ye bananu d'abord bete sur histoire en Bofi bonne santé d'abord to yeba ouais santé très bien donc Nangolo Nzambe Nzamba zobati la biso. OK, voilà, merci, ça c'est bien. Alors toi bananu liwa ndeko na biso comme kindenge nini et puis ayaki nani na Kinshasa pour que accident ne comme vraiment ndeko na biso Fifi Ifeko donc moi na Paris, moi na France. Ayaki ba séjour ndenge batunyo so bayaka kota la famille mais autaki pe prière kozonga zonga na limité et nde mutuka tuti donc 207 et tout y est donc Liwana est vraiment à Koufi sur place. OK. Donc ça livre vraiment pas si mingi ba de konanyoso ba master na itu ba na poto majwa teolo Janine Yongo 4 fois 6 get zemanga donc baza vraiment touché. Moni bena donc mutoyi séjour na kin ninge za la kota la famille libota pe liwa et Zoé donc et Sali Penza passé de corps une corne na minute Sali 2 mois awa. Oh pourquoi 2 mois? 2 mois parce qu'il fallait que ça la banquette Coco Landela ndengeni liwani qui brisque ni batuti et puis na voiture tout à qui wana. Est-ce que bakanga kiango? Oui bakanga kiango za na justice des familles na bango fallait ba meka ko samba ming ba yeba ndeni bakoko sala. Voilà. Est-ce que ndeko tiki pe bana na poto totali na ba vidéo ndeko bana ko lela na kombo ya ndeko na biso Fifi o tiki bana na yo ya kika séjour ah voilà. Vraiment donc Azali. Est-ce que tiki bana? Azali parents donc occupation Azali bana bazali donc libota Azali. OK. C'est une grande dame vraiment donc moi na lemba zarana poto donc et ça livre vraiment pas si mingi donc bazo kunde susu na mboka na na Kinshasa donc les lots toujours qui est after hour donc il y a un cimetière à Kitambo est-ce que bakunda ba parents na yepe les bakunda ekuna voilà liloba na ba na poto so bota la biso surtout plus ba oyo ba leli liwa moi na poto na kata Kinshasa alors tolo bape ko ko za makamba famille tende botali pour batu bazo ko circuler na ba fausse information makamba belé miso babi aye azaki na kati ya mutuka ensemble batu nyonso babiki na accident wana kaka yene mtakufi miso babi batu tie ko tuta miso balobeta makamba famille en fait binomoko na analyse bozo sala na ndenga lemba na ndenge pe ya famille et bozo penser na niveau même ko komela ndeko ponde ko yeba séjour na ya tiki bana na ye abina ya kotala bandeko na ville Kinshasa est-ce que conflit a raté na famille? Vraiment donc ma famille soit problème ils ont raté bon on a traité en cas de famille mais liwa mutu nzambe kandi mouraye baka permettre yango donc jugement trop ça na mokilité tout tika quand nzambe ça la jugement na vraiment donc ça vraiment pas si mingi en tout cas ngana yebaki personnellement na grâce ya ba Janine Yongo 4 fois sexy majwa teolo iget zemanga tozaki penda moi l'air pa yaki ningi za la rapeka ka bofi monani pe bon lilo et comme ici à liwa ils a vraiment mingi mawa et pesinga vraiment pas si yango moni na se déplacer na ya on reconnaît les bons amis par les jours de souffrance de malheur yango moni pe na ye na se présenter awa Yves Pan mon ami voilà lilo bana bana poto so bota la biso na e commune de Grand Fifi vraiment mukilio yo to banga nzambe nde mutaza mettre à temps et puis na circonstance o mingi biso to ko loba mukano to la mukaka to la la kaza volonté ensemble ils allaient biso morote na makasi na biso ils na makasi na yote Yves mais yé moro le très haut le très puissant Dieu ndeye muta permetaka vraiment bana poto bande konyoso bana to alemba boza toujours soudé en tout cas merci na ndenge pe bande konyoso bana poto bazolandanga na minute oyo Didier Manager Pati Emekwa président Lévis Théolo personnel Lévis Théolo Majwa Théolo donc Aza Ebele bana poto tout vraiment est-ce que va dédommager famille vraiment baza la justice parce que quand ndenge bakanga kiango dossier za na justice donc ndenge ba libérer bo c'est que ba sali ba corps na famille donc bande ba kundi est-ce que famille te kundi to ndenge ba yokana on ba corps il faut bango ba kunda et puis
famille bayebi kandini bakosala pona makambo etali finance ndenge ezala kaka donc situation ya bana na ye ya bandeko baki na ye bandeko baki très mal tozana ba famille ne bazali wana ba yaya na ye ba master na ye ba mami donc baninga tout elisanga na bango na poto baninga na bibatiza kuna na matanga bazo vraiment kolela Major Théolo Janine Ngo 4 fois sexy get Zemanga famille royale donc on a tout alemba au barana poto ya basi mama mingi Raymond Nikoza baza belé baza pena natif ya lemba vraiment lemba andei. Voilà, Lemba Day, merci beaucoup, Bofi Bosangé. C'est un plaisir, Makassi. Mais après ça, famille Bosangé, nous sommes tous vraiment, famille Bosangé, toujours Jenny Bosangé. Jenny Bosangé, la patronne encore et toujours Yves Panieyo. Vous êtes tellement ébélé, vraiment ébélé. Eddie Bosangé à Montréal, fille de Bosangé. Nanou Bosangé, double porte-monnaie magique. Et Véronique Bosangé, Jim Bosangé. Vous êtes tellement ébélé. Diane Bosangé à Paris. Donc, Lauriane, Boza vraiment belé, Deli Bosang en Suède, Laetitia Bosang en Suède, donc Patrick Tek à mon ami encore et toujours, donc Boza belé, puis Serge Ndongala, Tozana Yves Pan, Tozakina, Tozana Mawamingi, Ndenge Peke, maman père de mémoire à Bungi. En tout cas, tu check yango na ba page na biso tozana Yves Pan donc Serge Ndongala. Ça la recherche kaka donc vraiment mingi passe. Voilà. On est là toujours. Merci Bosangé. Merci mon ami Kitoko. De santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Maman, bandobota la biso baye ba onani. Ozanani pa maman Fifi. Bonga vraiment naza camarade ya Fifi, banda bo mwana donc to comme vraiment des familles. To comme famille donc liwa ya Fifi epesi biso pasi makasi donc pasi moko na tomona ta kufi brisque kaka boye abelité mais donc nyonso topesa ka nzambe azwa lokumu donc na ebité dona lobani bozo juger likambo ndenge nini likambo ngo eza pasi makasi tozo kokate donc nzambe kana mini choto eloko te. Voilà, en fait, Togo juge l'Iguana. Est-ce que problème, conflit, est-ce que famille, est-ce que maman ben zalaki, voilà, tout est banal. Donc et l'autre côté, donc Nzambe kandi muta permettre parce qu'abima qui ndem tunyo so zonga raso abimi ya zonga eta sali accident nzela na limité à Koufi sur place. Quelle était cette histoire? Vous avez une nini? Histoire en gros. Autaki poto ça combien de jours? Donc a oumel moi muke, a oumel vraiment na kini. Il fallait que ta zonga na décembre. Mais Nzambe moto pesa ka Seigneur Jésus-Christ et ka lokumu ezonge pa inae. Donc et ça la passe makasi pour Taylor azo kokate na Belgique. Kokate Taylor alelinde konae camarade nae donc il akundi donc na Janine Yongo aux États-Unis donc mawa donc bazana passe makasi na iget zemanga donc ba leli ba kokate Janine pa leli akundi camarade nae donc ba sali vraiment donc Nzambe amuna bango to na passe makasi donc to kokangote omona mwasa kitoko boy ndenga lali donc Jésus-Christ azoka lokumu donc na ndenga famille bosuki ndeni na mutatutaki donc basuki na bango peka bien te po donc mutango pa monanité donc ba meki kolandela ngo donc famille lobino bango mo kaka bazwa na bango kaka en charge bakunda na bango donc etalié na Nzambe nae etalié na Nzambe nae. Voilà, liloba bana poto na banu surtout bata biso pour que to kabana yo. Bon
bana poto vraiment na yebi ke bino pe bana Paris bozoli la Fifi donc toza même moral neti donc na ba Sylvie Waengo ya Fifi donc Majwa Taylor na Belgique donc azolela donc azokoka kututé pour asali mingi donc bandel tisuka ya liwa Fifi donc asali ya trop donc asali makambo moko vraiment kan Nzambe oh Seigneur Jésus-Christ amona ka Taylor na o ya sali vraiment pour na camarade na Fifi Ifeko donc na Janine Yongo na o ba sali pour na camarade na bango Nzamba mona bango vraiment donc Seigneur Jésus-Christ a organisé là bango na o ba sali ba tiki camarade na bango te bandel tisuka donc bazo lela donc ba o sape matanga place baza donc toza même moral na bango. Merci, merci maman, et salut ce plaisir, mais toujours nous Fifi, il fait quoi, moi à Paris, à Tiribiso, na Kinshasa, ça fait très mal, mais tout ça Goboni, nous sommes des pèlerins si c'est terre, nous avons mémoire Ebitina, à doit permettre Marambaboy comment, voilà, tout qui n'est pas continué na bandeko, au Pays Baïkolela, Ndekonabiso, Fifi, il fait quoi, voilà, c'est parti. Voilà, tous la famille, maman Nabiso Fifi, tout sur la banque, en fait, ni komaki pour qu'il y ait de quoi Biso et tout banana na grand frère appelé Nabiso, grand frère bonne santé. Santé ça va bien. Merci papa, mais merci beaucoup. Tous na passe mingi ya koloba kutu boyebi kabino mo so mutakufi boyeba ni ça la passe. Alors ils ont de belleté à stopper les moments de la famille ok tout est des hommes Nzambe tout personne sur Nzambe Nzambe moko a pesaki a bendi épée mais et le retour senga kala biswa to tikali to ba Nzambe azali moko la suka to zaki ngana ye toujours melanga na ye so ina zaki inspiration ngana même abimate on a jour à kele ko sa accident ngana ke ko sombe bière mona ye na pesier ameli mais Nzambe apesi za Nzambe to pesika Nzambe merci parce que mon motabota manga tout se pelaka type na liwa na etika ka tout comme ça Nzambe parce que ils a destin Nzambe na le bino mon bobi nous tous na be mon na ajo ndeko kufi est-ce que ko za ma conflit mo boyete moi problème mo na famille moi loko moko boye ko ba conflit na famille te to ko pate parce que ye moko moto abuma bato eza Nzambe parce que to ko pesa même te Satan gelate parce que Nzambe ba ki mokolo wana bota ba ko kufa date wana mokolo wana to pesika lokume pa imo Nzambe to kito bato sonné ba famille. OK. Merci. Merci gars. Ndeko boni santé, mes condoléances tout ça quand même. Papa merci beaucoup. Tout ça a passé mingi na motema. Passe makasi na ma Fifi akeka boye. Atiki biso donc na passe na posa. Kende wa kendaka mokolo abimaka ngana na uti zando na ye na kutane na nzela azali kokotola na telefone na kokata obenga ete po azalaki pressé so na mituna kinga bifale na benga ye ata tosola soki na ngai na freine kotanga nga kende wana nga koma te na ndenga ke atiki biso en tout cas papa. En tout cas, merci beaucoup. De côté, je vais vous montrer témoigner. Je vais vous montrer maman Fifi, ou avec bongo famille, avec bongo de copains. Fifi azali mona malamu donc camarade moko donc ya mabeza la raté. Donc ya bien kaka. Ya mabeti ko za la tête. Souvenir na makati to garder wa tike ila kiyo poto ya suka yaki. Poto ya suka yaki. Ailenga ba pantalon, ba perruque, ailenga pe ngamba olata, ba boots. Ailenga bloko. Les lois Tigribiso, un mot, est-ce que vous dans les lois pour na mort et comme il bino ou ça lui passe surtout plus na bana Paris, bana poto bazole la makasi ndeko Fifi Tigribiso. En tout cas le qu'on a habité sur na kobosa na ngoya na kobosa na Fifi na intimité que na kobosa na Fifi. Moi c'est pas camarade na biso. Camarade na biso. Donc passe. Pourquoi est-ce que ce peut tailler Chantal Azali? Problème exact tout le monde tailler Chantal, tailler mon keb ton ozoa. Il y a Chantal à nos angles côté. Mais bah des rapports tout le monde bango vraiment éviter. Bon. Na éviter hein, nous comme cas sikoyo. Na éviter. Merci beaucoup. Tous à peine de rappeler na biso un mot par rapport il y a mort comme le bino na famille de Fifi Tigribiso. Et surtout qu'il y a moi la porte ma coufi na Kinshasa. Oui, merci. D'abord ba condoléances na ba tunyo so ba biso ba Fifi. Et ça quand moko ya passe papa. Pour Fifi na yebié par rapport à mes camarades, nous sommes comme famille. Banda tozaki na ba âge ba 20 ans. Talati lelo. Donc aza vraiment ami à longue date de balobara. Donc passi sali makasi. Donc nazo baté tolo banini nzamba joka lokumu na oyo asali Fifi
je me rappelle à autre chose en fait il bala et moi nanga à autre ça la mariage bango bazaki ba mi o bazaki awa donc tout ça le quoi 4 pas nangai bango bazali le quoi 4 mami dondol fifi nangai donc dondol azaki na voyage donc tozaki na mami kana fifi donc bango nde bayaki vraiment ko appuyer nga na mariage à moi nanga na civil na coutumier donc c'est ça donc passe vraiment et puis tout aux années dernièrement bayaki là là pas nangai na ndako donc passe donc passe ma casse et ce qui le lobby organiser souvenir à ma casse aux garder pour naï et rose à la nini souvenir wana les lots fifi atiki biso bana poto bazolela ya ma casse aux garder pour les années ya ma casse na garder pas fifi et ça d'abord azaki mutabolingo ma casse. Donc et puis azaki proche toujours na baninga donc problème moninga ezaki yaye donc akovanda il faut ya rotala yo le quoi avec lilia sika na ye na libala en tout cas bande kolekelanga trop na ndako va même na mobile na ngai Jean-Jacques Emone aye matanga po donc Fifi a merci après alinga Fifi makasi donc abaki jamais matanga Fifi na koko zanga fona zala donc azaki muto makasi to vai na ekuna zali OK on l'accepte soyez ben to kuna na suka lilo banaba na poto nyusuto bazota la seneti moment pour na likama o ekomi et yimo ko so bande ko lobanini tanga zo vanda totala ndenga sali ba séjour belina Kinshasa bande ko lobanini bino na ozala na bon ye mingi bando za la kazo c'est la ta nzambe le quoi azuit délivrance na ye et loko ya ki ko luka nzambe na Kinshasa pour na vie na ye amoni ke nzamba saleli kalate abando lo bana 200 bras fazonga abando ba si tout va bien nazo kansa déjà mangunyoso na décembre nazonga mais l'on propose Dieu dispose donc nzamba zui mwana na ye moyen to juger tout ça ba jugement beleza te nzamba zo ka lokumu. Merci beaucoup. Bayembela kayolo lingi kaniye Basinga kayolo lingi nini nakisanga Oyo kalo sambo ya bana Oyo kampo singa ya bana na yo Ba oyo nyoso bayaki pana yo Toza déjà na ye moni ngidi donc mutanyogo la veille awa mais le tona cadre ya matanga tozani awa donc ngidi et ba moment wana nga zaki pena immaculé mais voilà donc tondo linga pena foot ba coup de tête mo mbala no pesa na ba adversaire mo mabe makasi mais le tona de tout lo banini maman Fifi Tikibiso bon. Oui, banagina maman ndenge ni uza azaki pena ne pana. Bon, maman Fifi d'abord d'ailleurs à travers madame Mosinangai, maman Lili. Banda ko na ndaku na mbaki très bien. Soki na ndaku to vandi to sololi mo ya moment ku na banda ko ticket na nzela de transport. Moi na kina ticket liboso donc ils a passé ces nzela batu nyonso. Biso pe to tikali to meka ko bungisa to yozala pour Rolanda biso pe. Et comme il a attrapé tout le monde. Mais le quoi qu'il y a qui biso, tu es bandé tu veux vivre ici. Il m'a reposé dans la paix. Zambia Jamoli vraiment ils a passé mais on ne peut rien faire. Ils ont la montagne. Et le lot tiki biso, est-ce que vous avez un souvenir moi ma casse pour na yo zo garde bien maman tant utaka poto une fois ya na sala boya pesa nga boy ya moi ma casse kwa tiki biso puisque ma baliwa oyo tolobaka mort subite donc voilà et c'est le moment bien na bana poto surtout plein na Kenya. Bon souvenir les a moi mingi Fifi souvenir na les a bon de tous qui ne au monde na ndako vandi tu es dommage to lié to meli mingi banora na mami banora mingi na ndako so ba to vandi bon souvenir les a tous qui partager sur rien na ndako donc c'est ça. Merci Joe. Basinga kayolo lingi nini nakisanga Oyo kalo sambo ya bana Oyo kampo singa ya bana na yo
oyo bayaki pa na yo batikala jamais koyoka soni ye oza mwana na moto te po yo kosanga ye oza mwana na moto te po yo wanga na nzambe tout ça j'ai pas beaucoup à dire qui a quel coupé ma kinga parce que tout le monde nzambe mutapesaka yebi mukozwaka ntango botamaki tosepelaki na mama na baba basepelaki mwa ntango mpe akufide toyebiki na bible komamiki ake mokolongo mpe tosepela ake na kofeka na ye na kimi obotama na famille combien tobotami na famille ngai naza grand frère ya karchipe tobotami na famille omona nde fifi yakoli na miso na ngai kepoto aye daye kutu mokola suka avant akende kokufa soki nazali moto moko nayaki na explication na ngai abima te parce que asomela ngai kole nasomela ekole makambo ye nabi okobima mpo na abina nini abimaki na prière ezaka makambo ya nzambe ya bakoko explike yabaki okobimaka na kimisi merci beaucoup.